Merci la bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to chano océan du Congo National Libération et pa oto akaba Kongomani esika oto panzaka to sasaka esika oyo tozali bongo ko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser, ko sala éveil patriotique kolongola peuple congolais na bolema esika oto chaka litono na nzete poete tobenga yango malamu epai oto kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo tozali bongo basinzili mpona kobeta mbela koloba ete tango ekoki totelema po ete to récupérer ba valeur na biso esika oyo tozali bongo kokundola maloba yankoko na biso l'élaborer bisika lobaki na biso bêche fouille ne laissez ni place que la mer repasse esika oyo totelema ferme et fidèle pour le cause de la c'est quoi la République démocratique du Congo le kola apakoka ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde ezui ya mokolo mwa lelo eko tambwisa bino penza makolo tokolobela bongo insécurité ezali kosala mokolo mwa lelo na Rutshuru tokolobela bino mwana mboka mozito wana yepe azalaki bongo na Congo central alobi moleki tokosolola makambo ya bandeko pe ya eside na kwilu wana bakiti bongo na kikwite tokotalisa pe tokoloba nini oyo bazali kosola pe tokosimba calendrier électoral enrôlement ndenge tozala ngo sikoyo kobela tout peuple Congo bansarole nde tala tokosola mona bino pe to analyser pe to frapper ndenge kaka to frappaka pe to loba bosolo po ete bosolo ekosikola biso lolengo na yebisaka bino. Vous informer, c'est notre devoir. Et qu'on informer bino na temps réel. Biso to machaka ba mote pe to lobaka makambo na sa libekate to ali bongo pour les petites to ali chaîne ya libération. Je m'informe, je me cultive rien que pour vous informer. Pour être sengeli motonyoso aye ba lokuta bosolo nesika ezali koleka. Ezui kabuya l'homme puissant butu sese ko kubwendu wazabanga oyo azali kolobala biso na mayimatali mapona miboli bolo bakosa ka bato nako sepwisa bato baye bakufa na kosala boye kasi ensuite bolandi yango. Pourquoi Mobutu bande kolobala biso eloko wana pamba tala ki ete ba Zairwa bazali kotambola mingi na bokosi po ete ebandi lelo te lokuta ya bayi politiko ya koluka kokosa moto komema pembeni ya peuple asalela ki eloko te sima ya mibu miyike tango amoni ete mapona makumi pene abandi kokende koyebisaka la bato ete la kosala bilobo alors to ali koyebisa ba congolais ete tant auto ali nango ya lita ya mabe voter utile bilobo to bozali kokende na élection bilobo to bolingi élection mais boye ba ete mboka la biso a un sérieux problème nyoso o ezali koloba malikolo ezali yango tende ali kosala manase mais mazali kosala manase nde kolanga eli mai makasi tikala ebisa lelo na ntongo mwa lelo ndenge to koloba boye kuna bande kola biso na este ekondongwa la ebisio masasi mako betama résistance entre FARDC na M23 en tout cas eli kongenda pe ndenge to koloba boye biso to fandi to ali bosola bilo kuna to ebite tango bato bakufi boni pe nini mosalami alors sengeli boyeba ete na bamboka wana ezali bobele bato kolongwaka na butunu na bamboka wana ya makasi ya biso ya mwa meke oyo toyebi penza bakongo malamu te kasi boyeba ete mabe mazali bongo kosalama na tango oyo ngai na yo to ali na kati ya distraction est la biso eli ko connaître tango yiso ba criminalité P123 elingi pe kotika te na banzi ete tozonga mwa moke babilili bizali kasi bizali pasi wala déclaration ya ba député tuti lolenge kani bazali komo sembola maloba oyo ya balkanisation to ya kozwesika e ali maloba oyo ata ko epai na bango ezali kosala bango pasi e bandi uta la Kagame te e bandi uta na mokonzi oyo azalaki epai ya Kagame ezalaki makambo oyo bango mendele malgré partage oyo salama lolenge bamona Congo pays riche biloko bia Congo bofunu kibileki biyike posa la bango ezalaki kaka bobele bakabola Congo bakata po bazo mabele ba annexer la Rwanda ezalaka penza Rwanda ye moko te ali bongo pena ba occidentaux ba impérialiste ndenge bilo bobeka kabango bato wana pe bazali na sima ya makambo mali ko mosala kasi balonga penza likambo yango malamu te uta Mobutu na banzi ete mwana Rwanda bakotaka ne tumbala bango to Kagame akoya ko bundisa bato bapesa babele uto kutu Léopold II
donc ba colonisateur ba biso ba belge ba yebi likambo kasi na sima ya liwa na ele po ba ki ba bele makongo ata ko mokote bokoy ko kena ba mboka ya bapaya ça veut dire ki likambo ya kala kala kasi bango ba banaki bobele kozela lokwa to aki na ba kambio ya makasi pe bokonzi bwa solo solo Mobutu apezaki na ba pwana ye po ete makambo wana mosala matela banzi boyebi ete apesaka bango mpe mingoloto ya kozala bana bakongole bazairwa bazwaki mikanda kasi ntango amoni bango mwa mayele mabe abotolaki bango mpe mikanda wana oyo apesaki bango po ete bapema na banzi barwandais bafuka te ntango Mobutu alaki bafuka te me balaki na kati awa mpe bafandaki mpe basenga eloko te mpo bayebaki ete jende oyo aza liboso tokokoka na ye te na epoke ntango Mzee Laurent Désiré Kabila ye asali so alliance na bango atoki bango baye katikati na oyo esika bandeko boyebi boni oyo esukaki kasi depuis le 8 janvier 2001 bandeko na ngai makambo mazalaki ya makasi na ye ekoloba biso tokoyeba koanalyze yango kochimbolaka bino malembe po ete toali kosangisa mikanda kokende po ete tolobi tosala bainvestigation ndenge bolobaka lokota ya lifrancais toyeba mpenza koluka ete eloko nini tokoki kobimisa mpe toya kopesa yango na bakongomani po ete bamikata na ntina ya likambo na bango makambo ezali mpenza molai bakongolais bali implike ndenge tokoki koloba boye na mai oyo bakosala mamokolo mwa lelo donc makambo oyo depuis 2001 le 8 janvier eyali na makambo oyo esalama na bamakambo wana soki tolandeli tokei nango tili oyo ya Mzee Laurent Désiré Kabila na yebisi bilo bokomona bato bayiki oyo bali bakongomani bali impliqué na banzi bilo banso boyebi likambo oyo ya 12 si je me trompe pas bapaya ba oyo babomaki mindele na banzi bazalaki ba indien oyo babomaka elongola Mzee Laurent Désiré Kabila na banzi boyebi likambo oyo ndenge lekaka ya bato oyo bakomplotaka mpona liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila alors tobandi kokenye malembe komokundola mwa makambo yango na kotangaka mwa babuku mpe kosenga biso mpenza kozongela lisusu bitelo na makasi koleka po ete Congo bwalobi ezwa bato ya mayele makasi yango monike tokosenga bamama missionnaire bandeko bwali bipai na bipai bolemba te komosungaka biso po ete tokota mpenza na kati ya bitelo oyo bikoki mpe ya likolo ya koleka mpe makasi ya kosalaka barecherche po ete tomemelaka bino makambo masolo mpe tolongaka po ezali chaîne na bino ya libération oyo tokokende na etumba bango batelemi na etumba biso mpe na etumba esengeli tozala mpe na bibundeli mpe mayele ya komososolola bato mpe makasi ya nzoto po ete tobunda biloko biso bizala na biso mama na Jolie Nzambe apambola bino merci na bandeko bozo continuer kobenga ya solo ndeko na bino vraiment kobanga eyali makasi pamba te tokokoba likambo la biso kasi na sika wana na yebisi bilo te bato bakobetaka bobele batoure bato bakoloba eyali lisusu likambo ya malonga te kasi sécurité yali kobondela Nzambe tata oyo apesi biso mosala oyo mpe kosunga biso na mwa likota po ete tosimbaka na maboko tozalaka na bisika oyo tokoki todeplace na lombango tokeyebola lombango ndeko koya poto yali mabe te po ete bopemi bwanga esengi bongo kasi soki tokimi mpe na mikili ya bapa yango ya poto tokomi mpe kolobaka kaka na libanda seke tokomi bambwa oyo bobengaka bilo moko ya kopale tobunda etumba awa kasi bosungaka biso tozanga mwa libea te po ete esungaka biso na mwa ntango ya likambo deplace mwa moke opemi ntango oyoki mwa ekiti okimi bisika oyo okopema okobetaka alolaka me totelemisa peuple po ete peuple epe alingaka komona moto oyo akopesa ye makasi aza liboso na ye tozonga makasi bandeko na ngai likambo wana okomona liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila bakombo ya bato bayiki bali koimplike ndenge ni po tomoni bakongomani basangana na baburundais bakongomani bakei kosangana bakenye bakongomani mpe soki bolandi malamu oyebi ete likambo ya Kenya wana na Nairobi eteki Congo lokola eloko mosusu siège wana tokoluka topanza yango mpona koyebaka ntina nini likambo moke ya Congo ekendaka mpe na Kenya likambo moke ya Congo ekendaka mpe na pe ata koliwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila siège ezalaki wana na Nairobi ya makasi bayi kongomani kokende koyangaka mpe tokotangela bilo bakombola mikolo misali koya ya solo liwa liluti mosika kasi bandeko babiso ebele soki bomoni etumba oyo kosila te bakongomani bali implike ndenge bolobaka lokota ya français mpe bato ya minene oyo bomonaka bango wana bango nyonso ata kobokanga mibabemba bouti bobele kaka na kati ya cercle na makambo wana bomoni 10 ans uti kobeta na CPI eyali mpenza makambo oyo soki tolobi yango na lombango ekosimba te kasi tokokenda ngo malembe mpe bokoyeba ntina nini esengeli yo kongomani ozala mpenza na makasi ya kobundela ekolo opamba te complot oyo eyali bobele ya kala topusa na moke tokende sikoyo ndenge tozokoyebisa bino ete bitumba na biso oyo ekosilaka te na nzela ya mapona congolais akozwa bonsomi na ye te na nzela ya mapona congolais akozwa bonsomi na ye na nzela ya bitumba congolais esengeli alanda bobele matambe ya bakoko na ye matambe ya bampapa na ye matambe ya bampaka ya bapatriage na ye po ete alonga likambo na ye
maponami makolongisa congolais te pe maponami makopesa congolais lipanda te pe bakopesa ye kimia te pamba te baoyo bakoti déjà bakoti de lolenge ya kanza po bamoni congolais ali na kanza te. Ok, congolais bakoko na ye bali bato na kanza, congolais to ali na 450 ethnie biso banso to sanga. Mais soni ya ba congolais to po faiblesse ya ba congolais ali kabu ya long puissant tchelanga vidéo. Général Rama, je m'arrête Rama, je connais tout votre nom. Général Rama, nakupatia habari na nakupikia za. Tu connais la capacité et l'écho de mes vidéos. Lorsque nous parlons ici, le président de la République écoute. Le chef d'état-major général écoute. Et les conséquences fâcheuses peuvent vous suivre. Ce qui est à reconnaître, général Ramazan, c'est vrai, tu es un Congolais de père et de mère. Mais ça ne change pas que dans ton foyer, tu as une femme, je ne parle pas rwandophone, rwandaise et toute qui est ta femme. Et parmi tes beaux-frères sont dans les rangs de Nkomino et de Turiguanero. Qu'est-ce qui se passe? Le colonel Guy est allé comme chargé des opérations des FARDC dans la zone pour neutraliser les Nkomino et le Turiguanero. Et Guy a dirigé les opérations avec succès. Avec succès. Le colonel Ramazani, après le rapport, il y a un beau-frère Naye. Les Rwandais ont accusé le colonel Guy et il a convoqué Guy à Ouvira tout à fait cessante au Kovanda na ville jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi vendre ce colonel Guy Wana? Puisque Guy était au front et il a sensiblement éliminé et neutralisé les forces de Turiguanero. Population Siko, comme déjà qu'on s'appelle la Msala Guy Azosala, nous contacte et nous met en exergue. Soko continue Bongo. Ça, c'est un avertissement, juste qu'il me demande que je formule à travers cette chaîne au général Christian Chiwewe, révérend. Cher révérend, toute affaire se sente l'Ongola général Rama au site Kivu. Il a sacrifié, il commence à sacrifier l'État au profit à beau-frère Naeba Rwandais. Nilikwambia kasema kama kufanya angalisho utapigwa zana saa vile mtu anaenda kumsikiti. Chaque fois que sacrifier, moi je le dis et je le répète, les gens peuvent me trouver comme un animal, comme un homme inconscient. Entre le Congo et ma femme et mes enfants sur le Congo qui passe en priorité. Tu es une femme dans ma maison et rwandaise. Et tu travailles contre le Congo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'abattre, c'est moi-même qui t'abattra. Et je te regarde qu'avec mon pays, on ne joue pas. Et un militaire a prêté serment de servir l'État. Ce n'est pas de venir jouer avec l'État au profit de mon frère Nayo, M. Ramazan. Voilà pourquoi, dans cette question, nous n'acceptons pas que Général Rama, tu puisses demander à celui-ci d'y rentrer. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on appelle Guy pour le mettre à votre disposition au centre-ville, il prend maintenant le commandant second de colonel Guy, qui celui-là est rwandais. Il lui donne le poste de commandement, sachant que celui-là va aller protéger ses frères. Pourquoi? Tous les Rwandais qui sont là-bas au haut plateau sont passés par la femme du général Rama pour solliciter auprès de celui-ci un moyen, Yakoluka, à amortir les actions que ce colonel Guy est en train de faire sur le terrain. Nous suivons de près la situation de l'Est. Beaucoup de gens écoutent ce que je dis par rapport à mes origines. Mais pourquoi je suis attaché à l'Est? C'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi. J'ai plein d'amis et d'autres. Et mon numéro est connu dans ces endroits-là. J'ai beaucoup d'affection sur les FARDC. C'est tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Lokola mwana mutu. Tant que moi, bandi kokola ma 15 à 6 ans. Musalo mwana saraki musala liboso ezaki soda. Et je respecte beaucoup les militaires. Et je ne supporte jamais un militaire. Nous pensons que les autorités à Demiab vont traiter le dossier à colonel Serge Mavinga avec beaucoup d'intérêt. Et c'est à cela que nous attendons.
que ceci doit être traité avec beaucoup d'intérêt, de regarder ce qui est sanctionnable. J'attends dans tous les réseaux comment on le commente, que Mavinga, Kumbu Serge, Eni Rwanda, ou ceci ou cela. Non, mes chers compatriotes. Maman Serge Mavinga est vivante, elle n'est pas morte. Je ne cite pas l'adresse, elle est ici en Ngaba. Elle est ici en Ngaba. Kumbu Mavinga Serge est Muyombe. C'est un Mukongo. Maman est Mukongo, papa est Mukongo. Il est un peu brun et de sa taille, le confondre à un Rwandais, ça ne va pas quand même. Moi, j'ai un collaborateur, je crois, dans les réseaux sociaux, Eric Chiswaka. Eric Chiswaka, tu peux te dire qu'Eric Chiswaka est un Rwanda. Maman est Muluba, papa est Muluba, maman est Nzoto Moko ya ndenge wana. Soko talipe moi langa msoza sima caméra ya cameraman. Emmanuel, oazo filmer ndenge ozo talanga. Okanga mwana no tie caméra, otie o Rwandais. Mwana ango tatare Muluba, maman est Muluba, mabibi ne kaka banjari ya Kagame. Eza nzoto pe yaka batu bakokalanga na bango na mokili. Donc, moi Kagame, ce sont les espèces ya bakirdan. Tu vois? Babiloko ya mbiande ngwana. Mais biso bakongomani dans la lutte, j'ai toujours appelé na CFRDC, oza soda ata grade no eza na C, oza lisu likolo ya oza lisu na yo. Ata aza mokonzi, otaliye pe. Boza na front, oza lisu moko na munguna, lisu. Wana boko mona boetwani na mboka ya Mende. Muto Mende azwa pouvoir. Botala biloko ba Mende batiki, ba shoki tundu. Ba otetele mafumbe bayike o baleki basai na Kabila, ba kila Mobutu, bali lelo na Félix, tala biloko batiki ba mboka na bango faiblesse ya mwa. Faiblesse ya bakongomani yango. Misolo miyike oyo bino bozwaka. Botongi ba mboka ba bino. Botongaka te pona nini? Botongaka te pona nini? Lelo oyo biso banso tokoyeba eloko tosala te pamba te bakambi to pe bato bakoleka liboso oyo bakozwa misolo bali mitema mabe wane yali ekolo ya Mende, mboka ya Mende, mboka ya bashoki tundu, bato ya minene otala biloko bango batikila bamboka na bango. Kasi bolingo bwa bato bokozala, bolingo bwa Kongo bokozala, to bolingi bobele bino boyakala ba minere, bolingi bobele bino bobika kamalamu pe bandeko ba bino babika malamu te. Nde tala etumba la biso esengeli to bunda na ino pe na sima to longola bato soba oyo basali kala bakombo bango batanga malisusu te. To kele kotika bango na bibombeli biyo bikokila bango. To kele kotalaka bango pola kotikelaka bango mwa biloko ya kolia kasi bazana droit lisusu ya kosala te. Po ete bakombo bango batanga biyike pe babomi ekolo pe basali malamu te batiki atako ba province bwa bango na pasi koleka. Alors, poto koma na niveau ya lolenge wana, esengeli ngai na yo tobunda. Na tondo la bandeko la biso, bino moko boyoka. Lolenge kani, bakongomani misusu, bali komo manyola makambo la bango. Lolenge kani bakoki kobunde tumba la bango, pona bolongisi ekolo ba bango. Kabo ya lompo sa chavi. Même les militaires de Shadari wanacheza. Baba fanya Shadari ya kufe. Baba fanya. Na banzi wana boyoki bandeko bako yemba bako loba ete nzamba sunga bango ndeko la kombo Shadari asala nini kolemo.
pamba te mboka moye to mboka mwa biso yali na pasi ya koleka pasi nango yali bayi politique pasi ya mboka la biso yali bakambi ba ekolo bali bato malamu te bakokama mboka na lolenge oyo elongo bali te mposa babango ezali bobele bango bazala likolo bakomisalaka kokanya-kanya na kolukaka makambo po ete bazwa bobele lilusu ya bango bamonana ke toali bato kasi tokokisi okondimela bayi politike ya République démocratique du Congo te pamba te soki tosanganaki lokola moto moko lelo oyo lolenge Mzee Laurent Désiré Kabila yambo yakele kokufa ayaki la bato mabe mais aye kotala likambo oyo alobi esengeli ngai na boya andima kokufa kasi yepe azongisaki bango pe aloba la biso atala bato balobaki basa ba congolais mokolo ya kobengala ba rwandais bango pe bakoki ba Bisma Karara basala awo ba Bizimungu basala awo l'armée bwa biso ezali na ba rwandais bakozwa ba poste clé na République démocratique du Congo eloko esalama te na mikili ya bapaya mopaya koye koye epai na yo atangi pe kelasi akoye kosala pe eloko malamu mais il faut tala esika nini yo kotia ye Congo mboka monene oyo etondi nkita oyo etondi makambo mayike kasi Congo esalaka ta limete mwa yango moko te Congolais azali na carte d'identité te Congolais a commis ses cartes, il y a élection, son carte d'enrôlement, carte, il y a voté carte, il y a voté, il y a ngonde, il y a commis na yango, et comme la carte d'identité, pe lelo nanu basi c'est enrôlement te bande konangai, ba li ko menacer ba to la police est mibi. Ko kanga ba to la sa carte. Est-ce que yo so une carte? Mais o li kamboni ni mo compte li la moto e ba iko ngomani. Nanu kutu to c'est enrôlement te. Nano motango mabato bayike bazu yango te yo soldat komi ko déranger moto la nzela ka la carte wa carte nino ya kolakisa kasongo tala bato boyo nangaba makala bumbu bakomi ko kanga bato ko menacer bato likolo ya moto ya carte moto sisi ko zo yango ba masine ko kalaka bato ba ko beta ba ebite nkombo mususu elongi mususu si Kabila botini ba soldat ba déranger bato la motindo nini pona komo tungisa moto soko kutia na moto est-ce que na Congo tu na carte d'identité carte ya enrôlement moto ko bimisa ngo mokolo kele ko voter bo benda ba police matoi tika ko déranger peuple la nzala na okende ko luka moto akotsa mo sala solo afuta kayo bande ko lokwa to simingo makayisa ba soda toki mano na lombango hôtel Salabino ete na ba université mobeko moko mami ete mwana nyoso azo sisa kelasi soko akomi na université bakozwaye po ete asala mosala ya soda mwana 9 mois ou quelques mois bazuye ba PC formation ma ko continuer bité biali mabete kasi na Congo e ali mabe mango mozali nini bino boko copier makambo ya bato me boko kokana no libango te libango yali makambo te na Congo libango yali tozwa indépendance libango yali kosisa bino boko copier bobele makambo yali na bapaya bo copier makambo bapaya noki po nini ezali bato ba utila Kabila na mikili ya bapaya baye awa na Félix bango ba komona lokola ke mboka ebongi lokola ba ko yiba misolo ya leta ba ko sala ba détournement ba komi ko ya kopesa kama yele on dirait que Congo est 18 vitesse na ela ya malamu Congo ezali malamu te biloko wana biyali mabete me faut tala eloko ali na ngongala yango yo ko tshela biso biloko oyo nanu toko bunde tubana M23 nanu tozwi kimia te nzela to ali na ngote eloko moko elite biloko ko kende bobele na bo bolole mbala boko ko kotsa biloko to ekota mbala boko la Congo la 4 ya 2 heures de ne biloko bolobaka eloko yali boso Congo yali ko senga kimia na tout étendue ya République démocratique du Congo nanu to mozwi kimia te biloko ko so bana ya bato bo mema bo recruter ki liboso bo senga bango nini tobe ba obo ko la bitelo ezali liboso mboke bika malamu condition ya kolia mabe elaleli mabe bandako bato eko bukala bamvule eko beta mikolo bato bilelo la milelo
Est kobeta mikolo na mikolo M23 na lombote guerre ya makasi occupation oleto silisa yango boya na mayele lolenge kanya ko silisa occupation bino boko yela biso bobele biloko bisangi tina boko luka bomona lokwa mboka ezali loko te Congo ezali pays démocratique pays continent na démocratie te pays la melio pays za makamabe botika komemela biso biloko bino bomi lokoti na bamboka ya mindele pona koyiba mbongo soko sali projet ya bongo babimisi lo misolo ebele okei olei mbongo o détourner bosele lokote kokende la police yali mabete kokele kokoma fabo ezali mabete mais esengeli tota nanu mboka yango ezali ndenge liba o bakei liboso bopesi bango nini boleisi bango malamu bofuti bango malamu bali na bandako malamu bokosaki bango awa bakozala salaire à 400 bokosala bango bandako tosuki wapi bandako be bango bezali wapi bileli bie basoda biali malamu to bunde tumbala bosolo kasi na bokosi te botika kobakisaka makambo likolo ya makambo bokokoma étouffé pays eza na occupation Rwanda ekobundisa Congo Congo esengeli esala nini ebimisa misolo bayi bapinga bakende babenga na Rwanda sima na yango to clôturer sima na yango to ya kosala
merci bande kolanga na bandi na awande ezu ya mokolo mwa lelo esili toche point final kasi tozali koloba la bande kola biso ete totelema mpo na kobundela république démocratique du Congo a un sérieux problème na kolanda maloba de kolangai Congo ekosikola mate Congo ezali na posa ya kobunda Congo ezali na posa ya kobunda article 64 esa la biso mosala ngai na opoto zwa kimia soki te tokobanda kolelaka lelo boyeba ete bato bakokima na este wana bino moko boyebi ete bato bakouta na Rwanda bakokota alors tango bango bakokota zone tampon wana ezali pour la biso te ezali komilengele mabele mobimba oyo ezali kokende balkanisation yango wana kasi ndeko congolais yo lingi balkanisation ya mboka la yo oyebi ke soki mindele bakokisi projet bango bazwa kolinga bakobengana bino bakongolais na lombango kasi bazali kobanga yo nde congolais olamuka po etokata tina ya likambo la yo tala tina ya yezu tala tina ya océan de la presse tala tina ya chaîne ya liberté chaîne ya libération ezali kosenga na yo ete ofungola miso otelema po etozwa mosomo longola kolala ndeko la mani soki tozali na bino kaka liloba moko topesa bongo merci na kabo ya leur puissance avec la sima ya caméra on échange pas tout le merci na Moïse Ngombi mise électrique merci na Papi J directeur recherche et stratégie pesa ngo mokonzi parrain ya biso ya biso yako na bota ya mama Mido oyo penza azali bazali kolela pe mama Florence Mido yako na libota ya mama Dolo oyo bungisi mama merci na bino nyonso oyo bolanda biso ingeta na bana mvuluzi la patrie ou la mort nous viendra la perte doit quitter nos esprits to telema ko la kutundela mboka la biso c'est très important pays est parti depuis longtemps makambo ba wanga ki yango kasi na kotangela bino ba kombo ya bato o bazali sima na mabe oyo ezali kusala na République démocratique restez branchés pour écouter la suite les soyez bye